Encore naufrage dans la République démocratique du Congo, mais tout oyo mingi mingi na rivière ya Kwango, batwa kufi vraiment ebelebe beaucoup de éléments. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, a qui na tourné dans l'école pour confirmer si réellement que l'effectivité école et ça qui toque beaucoup d'éléments. Communauté que Umbu Kin Est avec les cordons Patrick Moloni Mouké, Babimisi comité Kokumbe la Masolo qui toque avec impact d'idéologie. On a des alliés point ma casse auto bon sebino na édition la biso ya mokwalelo mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout na conférence de fidélité au peuple Sarambonda école et surtout que tout ça gagnon sur peuple Sabino ba information beaucoup sur et à temps réel. Monte le souban de Kolanga Auto Fogoli édition la biso na élément oboye baké ebele ya batu bakufi donc il y a plus de 100 personnes baza ko mona te na balanière moko e wuti ko zinda mokola lundi le 16 septembre 2024 na rivière Kwango bautaki na Kasorolunda po baya na po Kwango pe bazo mituka bakoma ana kata ville province ya Kinshasa mais passe pe ya mawa selon ba information auto zona ngoke batutala ki na pont Kwango batu misusu babiki na baboatu o eyaki na secours biloko na batu misusu ebele ezali porté disparu o ezabongo 4e naufrage et utiko célèbre à la République démocratique du Congo na banvula o tokoza ba détail mingi mingi na édition la biso o ezali koya na mikolo ya Simon. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi kosala tournée na ba école ya Kamina ozali na Yolo Nord na commune ya Kalamope na Kanchachi EP et un des objectifs ezalaki ya comment si réellement gratuité à enseignement de base et ça vraiment effectif à condition ya vie sociale ya enseignant na makabo et belito za ba détail na élément au signé Wilfried Samba. Mwana ya Congo bondi melangai ke kaka ndenge ezalaka na 7h30 ngingo banda classe bazalaka deja na basa de classe na bango po baekola kitoko ezalaki occasion po na ba élève ya école ya Kamina oyo ezalaka na Yolo Nord na commune ya Kalamu et surtout que bazongela deja ba classe na bango depuis le 2 septembre selon calendrier oyo gouvernement abimisa ya komona présence. Il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa est le chef de la famille. Tellement que Mokozi Mboka alingaki a se rassurer Yemoko la effectivité, il y a gratuité de l'enseignement, il y a école primaire. Yemoko akitaki na Yolo Mokola lundi le 16 septembre pour la visiter école na ba élève oyo batanga kawana na école ya Kamina. Bondi melangai ke école oyo Kamina eza première école oyo ya mboka oyo batonga yango na 1945 na kokoma na ye mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepelaki komona ebele ya batu ya quartier ndenge bayambaki ye avec impact na idéologie. Na basal de classe mokozi ya mboka aza ko réaffirmer engagement na ye pour la éducation ya ba jeune congolais nyonso azwaki peto ya kosolola na bana. Apprendre aux enfants l'hymne national, il faut leur apprendre l'amour de la patrie, hein? L'amour du Congolais, de l'autre, ça il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi, il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais, ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Hein? Bondi melangai ke azalaki ye mokote atambolaki na ministre éducation nationale mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki pe na ba enseignant po ayeba ye moko ba condition sociale na bango. Na yango a instruire ministre éducation asala nyonso po école oyo ezo baba esika tableau kobongisa pe ba installation hygiénique na ba salle de classe. Décision wana epesaki esengo makasi na ba enseignant na ba responsable ya établissement oyo. Le numéro 1 vient de passer dans notre école. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que tout ce que nous avons demandé, le chef nous a accordé, il nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Ezalaka kitoko ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaka mingi na terrain pe pene ya peuple na ye po esalaka ke amonaka ye moko ba réalité ya nyonso oyo eza koleka na mboka ya Congo.
esilaki bongo te bondimela ngai ke depa mokonzi ya mboka akendaki kovisite baekole ya EP1 et EP2 ya Kanchachi. Kuna pe bayambaki ye kitoko avec impact na idéologie. Ezalaki moment moko fort pe inoubliable. Azwaki temps ya kosolola na ba élève na ba enseignant na bango po ayeba sans ke bayebisa ye na bato misusu ba condition nini bazala ngo pe azwa temps ya kopesa bango ba ordre ya ko renforcer éducation. Je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres, que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Nenge kaka article 43 la constitution mboka eza koloba po la gratuité enseignement de base donc et koki jamais kozala slogan. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école. Même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans des salles de classe. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aux enfants des militaires de réhabiliter l'école parce qu'avant les enfants se mettaient au sol. Ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux. Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, Esengeli Boyebake, 1280 élèves baza enregistrés dans EP1 et EP2 à Kanchachi. Nyonso, elekalaki kitoko, tokosenga kaka, ba promesse mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi na ba enseignants, ezala matérialisé po bana oyo bangonde baza Kongo ya lobi yango bebiso. Tobetisi kaka mbonda. Ba magistrat sika ba ebite soki ba kolela lisusu pa nani po ba utaki ko organiser marche moko po na ko dénoncer situation na bango ya pasteur mawa ezaki marche wana ba panzaki bango na ba agent de l'ordre donc nyo sezalaki mokolendi le 7 septembre 2024 à propos recueillir mon mboka écrit de Mateta. Personnellement, je commence par mes regrets. Je regrette avec amertume. Nous avions organisé une marche, on a écrit à l'autorité compétente qui est le gouverneur. Nous avons les accusés de réception. Nous avons vu un groupe de policiers au niveau de la gare centrale. Et il y a un colonel dont je ne connais pas le nom, mais au moins des visages, au moins ça va. Le colonel est venu, il nous a posé le problème. Vous êtes qui? Nous sommes présentés, nous sommes un collectif de candidats magistrats nommés en 2024. Et le collègue nous a dit quoi? Le colonel nous a dit que nous avions reçu l'ordre que votre dossier est sur table. Nous lui avons posé la question sur la table de qui? Parce que c'est depuis le mois de février qu'il y a eu un chronogramme publié par le Conseil supérieur de la magistrature que le projet d'ordonnance devrait déjà être à la présidence au plus tard à la fin du mois d'avril dernier. Mais à ce jour, nous avons remarqué un silence des cimetières, un silence des morts. Les autorités ne disent absolument rien autour de notre recrutement. Alors que son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui est le garant de la nation, qui est lui-même l'initiateur de notre recrutement. C'est pourquoi, entre le candidat magistrat nommé en 2024 et les policiers au niveau de la gare centrale, il y a eu un scandale. Les policiers nous ont menacés brutalement. Et moi, je suis victime. J'ai perdu ma chaussure, j'ai perdu mon petit téléphone, j'ai perdu encore de l'argent. On a cotisé de l'argent pour nos subventions. J'avais une somme de 56 000 francs congolais dans mes poches. Les policiers l'ont ravi et j'ai même des blessures. Quand vous tournez votre caméra par derrière moi, vous allez constater que j'ai même des blessures, des coups de blessures et j'ai même des plaies. Vraiment, je suis très désolé de cette situation. Il y a même des collègues qui sont maintenant entérinés au niveau de Mama Yemo, qui sont là en plein soins médicaux à l'état d'urgence. S'il s'agit de mourir pour ce pays, moi je vais mourir. Le Moumba tel qu'il est là, qu'il se repose en paix. C'est un type qui a souffert pour ce pays et nous également nous serons des héros nationaux pour ce pays. Tout qui est au niveau du Parlement, qui est rentré parlementaire et Salama Kibogo l'a dit le 16 septembre 2024, session Moko, principalement, ils ont concentré dans l'examen adopté loi des finances, il y a exercice 2025 national, le président Jean-Michel Samaloukonde, alors qu'on réitéré engagement pour la finance Moko, il y a Malamu et qu'on répondait Naba, Désirata, au Plaza, l'ango besoin tous les éléments au signé Wilfried Samba et Dissol Vanza. Neko ya Congo, Boyebake, ouverture solennelle, il y a session à Sénat, et Zalaki Bongo, lundi le 16 septembre, Naye Moko, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde. Session Moko Oyo,
est essentiellement budgétaire oyo eza ko inauguré 4e législature ya 3e république na chambre oyo. L'honorable sénateur Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé que le 15 septembre, il y a Banvoulanyo Somokili et célèbre la journée internationale, il y a démocratie paix, parlement et alliés moko par excellence, il y a conseil de la démocratie ou non. Nyonso ezalaki avant a souhaité bon retour na ba parlementaire a sengi na bango, basale la politique moko ya malamu oyo et kotambola de père la vision le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe conseil la démocratie moko ya kitoko na ba secteur lokola justice, égalité, tolérance, solidarité, bolingo ya mboka na makambo ya kitoko ya ndenge na ndenge. De notre mandat dépend de notre capacité à transcender les divisions partisanes pour œuvrer ensemble au service du bien commun. C'est par notre unité et notre encouragement que nous contribuerons à garantir la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. Notre peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie. Alors, belle équipe, la situation locale sécuritaire, politique, économique et sociale, Yamboka. Na oyo etali situation sécuritaire, bondi melangaike, mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde, alobeli bamboka oyo, baza ko soutenir, ba rebelle, asengi la communauté internationale, azo ba mesure ya makasi po, na konsilisa makambo wana. Asengi la président de la République, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a continuer ko fournir ba effort, ya kopesa makasi, na ba soda po, babunda kitoko po balonga banguna RD Congo. Bondi melangaike asuetaki pe ba bienvenue na président Assemblée nationale na ba membre ya bureau na ye nyonso na premier ministre pe na équipe na ye na mokonzi ya justice na batu nyonso oyo bazalaki wana na cérémonie ya makasi asengi kopesa parlement siège nango po na palais du peuple bazalaka lokola ba locataire depuis 30 ans masolo oyo biso Tobetisika Kambonda. Tous les gens ont étalé rentré parlementaire dans l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe a salué l'effort du gouvernement dans le plan militaire et diplomatique pour instaurer paix dans la partie Est. Il y a la République démocratique du Congo. Et c'est que a invité des marques. La carte, il y a exercice sur la rentrée parlementaire. Le président Assemblée nationale, il y a Côte d'Ivoire, tous à propos de Ingrid Mateta. Chaque jour qui passe rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Tchoko. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants. Et même des vieillards sans moyens. De défense et c'est dans les différences quasi totales de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées souvent en invitant le peuple congolais, les honorables députés et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser. Derrière le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accompagner dans ses efforts inlassables d'assurer la paix et la sécurité, garde la stabilité et le développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. Et nous pensons que la paix, c'est notre forte conviction, va se rétablir sur l'ensemble du territoire national et nous allons puiser de tous les moyens. Diplomatie classique, diplomatie parlementaire, la voie humanitaire, nous sommes des panafricanistes, nous invitons tous nos frères africains.
Bango Bazaba champion au Italie social en la République démocratique du Congo, Bongo Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise ce qui ont contribué à 500 fois congolais par jour et qui permettent à la fin de l'année de se retrouver qui toko Elongo Yona Libotano et le Massigné Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé. Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe na bakinga mpe fona meka na mpe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangou congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani ye azali bongo kosunga mulutu azali ma problème moko purement spirituel et physique azali bongo le grand chef coutumier Ibrahim Cham c'est ça kokuta na yeba ki koza solution na zela ya bakoko pe kopesa lobiko ya malonga mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika bonso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya bakoutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quel que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso eza wana na barre d'écran
ntango contacte nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo oza nango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozwi occasion ya kolanda ngai. ONGD Asaran à travers un traiteur baouté kopé ça ba préfet na ba lauréat o ba sisaki ba formation na maso o Italie cuisine congolaise topé internationale en tout cas les gars qui toquent avec impact et idéologie Yannick Kalosazaki témoin événement. Ndeko ya Congo bondi melangai ke eidlaki avec impact na idéologie mokolo ya samedi le 14 septembre 2024 dans le centre de formation un traiteur oyo et formaga batu mingi po bakoma ici de la société na ba service ebele boyebake mokolo ya samedi ezalaki bongo journée remise ya ba diplôme et pa ba lauréat oyo bautaki kozwa ba formation kitoko mingi na ba cuisine o était lokola cuisine congolaise pe cuisine internationale bino moko botala ebele ya bato oyo ndenge bazali awa bondimela ngai ke ezali bongo bandeko ya ba oyo baaki ko assister bandeko na bango oyo bautaki kozwa ba formation avec impact na idéologie na MB traiteur oyo ekumbamaka epai madame Melissa bondimela ngai ke MB traiteur ezalaka bongo na ONGD Asaran en tout cas kuna masolo etambwisamaka kitoko tango kaka jiri ebandaki boyebake candidat tope lauréat moko na moko alekaki liboso la série ya bakestion et réponse de manière que population tope ya bamembre jury bazala vraiment confirmé ke azwaki formation kitoko avec impact na idéologie masolo yabo elekaki kitoko bino moko boyoka tour à tour ndenge nini ba autorité oyo bazalaki wana ndenge nini babetsaki mbonda bilenge tozomona ke misala eza te tandis ke na maboko na biso tozala misala oyo tokoki kosala oyo tokosala ka lettre te po bazwa biso de yo moko okoki kocréer quelque chose motivation na biso ya liboso ezalaki yango et deuxième vision na biso tolingaki tosala ete bajeune bakoma entrepreneur. Merci. Premièrement, étant que coordinateur national à formation professionnelle à ONGD Asaran, je voudrais remercier sincèrement, premièrement, et soutenir la vision du président de la République de notre pays RDC, la vision naïe, et aussi sous l'impulsion naïe pour remercier et pour soutenir ministre de la formation professionnelle, où il a exécuté pour mener partout, autant partout pour concrétiser la vision du président de la République. D'abord, vous allez réaction dans les joies, d'abord, et la félicitation pour la monnaie centre ndenge allez organiser. Réaction aussi à satisfaction. Parce que le ministère et la formation professionnelle, les un ministère oyo ezo sala et accompagner le centre de formation professionnelle. En tout cas, biso mboda ekolo to sepeli kitoko na musala OMB traité bazali kosala elongo na ONGD Asaran. En tout cas, biloko bo esengeli kochango poids kitoko po yango ne ezali kosuka peuple congolais akoma utile la société. Biso pe mboda ekolo en tout cas to fuli bango comme okako swape. Le chef coutumier Patrick Moloni au Azalelo, coordonnateur de la communauté Teke Umbukine Est, Outaki Kosalisa, depuis que Bengi Saba, chef coutumier, et belé la mobangé la réunion Oezaki, juste l'objectif, il y a comme ça, comité Moko Eko Kumbe la communauté, on est à Kin Est Teke Umbu avec impact dans l'idéologie, Yannick Kalos toujours, après c'est pas détail. Basanganaki, le kola motomoko, ndeko ya Congo, Okotunangai Banani. Kaka ndenge ozali komona boye bake ezali bongo ba chef coutumier ya Kin Est ya communauté Teke Umbu oyo e kabomaka na ye moko le coordonnateur Patrick Moloni Muke oyo azali chef coutumier pe ya village Tolingana. Bondimela ngai ke le coordonnateur traditionnel ya communauté Teke Umbu Patrick Moloni abengisaki ba chef coutumier nyonso mokolo ya dimanche
le 15 septembre 2024 na village Tolingana. Objectif ezalaki ya kobimisa comité oyo ekozala na kati ya communauté wana de manière que batambwisama kitoko avec impact na idéologie ndenge kaka le roi David Matadi Kibala oyo azali président ya teke umbu awa la ville province ya Kinshasa aza kosenga tellement que bayokelaka le chef Patrick Moloni kitoko bondimela ngai ke bachef coutumier ebele bazalaki wana bino moko boyokaneli makambo etambwisamaki mpona kosenga biso teke umbu babengi so mpona nini so otali nga naza moumbu otali ala ndinga azali moteke tosangisi yango ekomi teke umbu donc okabwana na kati eza te message nakopesa na bandeko na biso bato mosusu balingi bakabola komite eza na bamobeko nango komite eza na balwa nango avant kotake komite fozonga nano na balwa mobeko oyo komite ezali lokola pe baatteindre objectif na bango ya kobimisa komite oyo kokumela masolo na kati ya communauté teke umbu ya Kin Est bino moko boyoka bomona baoyo bazali désigné ya kokumela masolo avec impact na idéologie chef Issa Désiré soki mpe azali awa koki kotelema mpona tobetele mpe maboko empêché tolongwe wana tozali na conseiller en charge des affaires coutumières yende akobanda kolandela makambo nyonso ya bakoutume toyebi ke biso bakoutumier tozalaka na respect ya basis et coutume awa il y aura pas de dérapage puis rien ne sera comme avant nyonso elekalaki kitoko na suka ya masolo le grand chef coutumier Patrick Moloni oyo azali coordonnateur ya Kin Est ya communauté teke umbu abetisaki mbonda boye liboso ya caméra na biso tali coordonnateur ya Kin Est yaki na bachef oyo babengaki oyo bazali bacadre na kati ya comité ya Kin Est basecrétaire baconseiller tous les fonctions oyo bachef banango mpo bureau ya coordonnateur etambola malamu po se mutu asalaka ye moko te mutu azala na baboratere na ye po mosala ezala malamu nasi bolandi ndenge liste oyo baprésente bakombo ya bato nyonso tokotravaille na bango biso nyonso elongo mpona koprotege komite ya teke umbu na biso président David Matadi Kibala miso apesaki nga nakosala nga moko te nayeba bavrai chef oyo bazala courage pembeni na nga oyo bazala na nga oyo bapesaka baide ya malamu totamisa komite ya Kin Est nde bachef nga na présente bino lelo bango oyo biloko ya boye bondimela ngai ke il faut ozala kaka chef oyo communauté eyokelaka yo mwisala kitoko mpe motema malamu oyo mwana mboka le grand chef coutumier mpe coordonnateur ya communauté teke umbu Kin Est Patrick Moloni asalaka ebosi mbuma ya kitoko biso mpe mbonda ekolo magazine d'actualité en tout cas tobetele mbonda tout po misala na ye emonani kitoko yango mpe biso tobeteli ye kaka mbonda. Place au rappel des titres. Encore une fois, j'ai la carte République démocratique du Congo, mais tout la rivière, il y a Kwango, Mimi, la Pokongo, Bakoufi, et Bélipi, Bolandaki, et Lema. Félix et Antoine Sekedi Chilombo Azaki n'a tourné pour confirmer si réellement que l'effectivité à rentrée scolaire est avec impact et de Jimmy et Lema. Communauté Teke Umbokin Est avec les grands cordons Patrick et Moloni, Bondi Bianake, comme ça, comité, la communauté, la bango qui toko de manière que Batamou Semana, Bokebi, Nyoso, Pena Bolingo, Nyonso. Awandenga alade on a bouclé complètement édition sur mon collègue on a combien avec impact na idéologie merci ma caméra misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba Zaki se connaît na dissolvance édition simama qui pas Yannick Kalo selongona Benjamin Kelunga réalisation la montage ya mwana mboka ingénieur Igridem Matete Meto Senga toujours na bino bon continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monde Écolo officiel P ba activité na bino ndenge na ndenge za la politique et za la religion to pe ba bongo na bino to pe ba activité na ndenge na ndenge bo benga ka biso ba numéro na kozwa ba sport mettre l'élection la chaîne TV belé tout ça partenaire bango de manière que misala mino pe e ba pe mon bongo na bino e matape kitoko
En tout cas, c'est la question que toujours s'abonner à la chaîne YouTube la biso pe partager ma vidéo biso pe aussi manière moko ya contribuer la carte ya édition biso est-ce que bon liba problème les bo benga biso toujours to corriger pour tout ça musala ndenge bolingaka toujours en tout cas pe tout ça communiquer moko la direction générale ya monde école sokole vous êtes vraiment journaliste moko professionnel vous avez besoin au saraba émission to pour la carte ya journal la carte ya rédaction la biso benga biso ba numéro na to ko ya ma pe au travail na biso qui to toujours na ba respect ba consigne journalistique. Merci pour vos acquis et belle. On est à clôturer le journal de l'autre côté la prochaine masse au collège. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants.